Bon, merci de télécharger l'application Excellence for Africa. Notre but est de prendre en charge les minervales de nos enfants en RDC et au Cameroun, comme en témoignent 2 de nos étudiants en médecine et cycle ingénieur. Notre objectif principal est de construire une école avec internat pour orphelins. Faites un don ou achetez un bracelet pour soutenir notre action. Vous pouvez aussi contacter Mère Suzanne sur WhatsApp au 44 74 91 64 07 58. Merci beaucoup. Maya misunangae komi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga to emelongo moninga na ngai ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga na kanga ite atangae na zangi bapota o ya mote mananga okausi yango Yesu Nzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya rolobake nzamabwe tokoye lisusu a bien aimé dans le Seigneur. Un grand merci à bino nyonso bozola na biso de partout. Excusez que bobenga biso bosute na msalo otika ke nzama lola amona bino amona les pasteurs fait amis ici à la bouche autorisé de l'Éternel nanga moisiri ken na apôtre Fabrice qui en a l'homme de surnaturel depuis Allemagne na maman Maria Bobette pauvre, notre sœur Maria Bobette pauvre depuis Italie l'angolaise pe na filo mukoya motema ya Bivens de homo depuis Londres na bosenite maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel et na Boston les frères papi Kongena on est de cœur avec toi tika ete nzamba lola a consoler motema na yo a consoler bino a consoler famille mobima Kongena na disparition botiko sala ya oncle na bino awawa na Kinshasa. En tout cas, équipe Mobima, il y a la voix céleste, tous amis de cœur, Nabino, la famille Kongena, Nabosente, Mama Sylvie Wachi, Nacho de Fond, Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezofuta, Helongo, na Mama, Nabiso, Mama, Mami, Mbunga, Motema, Papa, Blaise, Mbunga, bien aimé dans le Seigneur, Bino, que Bozola, Nabiso de partout, Nasit, Nabino, la voix céleste, Nzela, Lola, Iska, Bonzambe, et Kitarana, Loye, Mona, Marwana, Misala, tous en ali solo moto betalelo et le komoko salami au que tu la bino ba audio bani bino moboyo kama kampezo salama n'existe to komina temps ya soka to komina temps de la fin au commun bien aimé dans les saints apôtre na éviter na benga apôtre de Dieu au commun apesi pasteur Kindoki ndenge ka ezalaka kaka pasteur Marcus akofungola biso invité otomé osana analyse likambo ezali vraiment scandale et ça dit vraiment scandale bien aimé dans le Seigneur ndenge toza awa tobangi pe tokambo apôtre oyo na église apesi pasteur Kindoki biso teme boyoka ye moko pasteur ndenge azoloba pasteur akokite Ningeni moningane mosala nzame collègue na ko pesa Kindoki pasteur azole la bengi atini ba preuve nyonso atangina ba kombo na ebite soto tikape conversation yo to bango sa na pasteur to tikana ba kombo ile ba okoma pasteur apôtre et prophète ndeko na biso ozo oye kotala biso le Marcus bonne santé Nzambe alula apambola biso nyonso santé za malamu kolo abateli ya mutuya izaki to profiter na tranche na biso oyo to numela bana Nzambe la parole to profiter na likambo oyo peuple de Dieu nous sommes partout dans le monde va comprendre monde ya sorcellerie et na babitumba mususu oyo est compliqué batna mabala na nzela likambo oyo apôtre apesi pasteur Kindoki
Voilà, comme il y a vraiment le coup la penza, il y a des preuves au bandeko bango ba Hollanda, et ça une bonne chose, va comprendre que et ça n'a pas été monde France. Apôtre ayebani na France, a te à kana église belé mais azo kabola pe kindoki na ba pasteur. Bon, toi on a avant de commenter, toi quand on a vu ce pasteur, oyo azolela alobi collègue na atelier kindoki, donc toujours bonsoir prophète. OK. Na baxelo komoko na conversation bozolanda ezali pasteur mutazo expliquer nga prophète tango alandinga et salami na autorisation na ye pour yo kolanda bote omoni ba prophète wana soko bengi bango babimisaka ba secret batu eza autorisation na ye andimi alobi papa bo lekisa yango po batu ba comprendre comment est-ce que apôtre a baby civi nga pasteur bale ya bongo to pe kotika komo ya apôtre on les gars ouais tokotuna ye tokotika pe kombo ya apôtre wana baye ouais bani na France batu balanda. Bonsoir prophète. Donc comme prévu, le gars qui Sayo, un peu Maramana Koutaï Nango, et pas vraiment la zone que nous canzame. Donc prophète Ouana, Tokutana Naye, Nantila ya Facebook. À Sepeli, là-bas, statut dans la Tiaka, Tokomi ko collaborer, ko commenter tout ça. Aïe ko ça la séminaire, donc na séminaire Naye. Travailler ensemble. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que au travers naïe na kotaki na makamanzambe un peu moi mozindo na bandi kotea na bandi kolaksangai bateaka boye basalaka exhortation boye en tout cas toujours kende naïe na sombelinga ba livre ya Alfred Cohen mutumoko à comment prêcher, comment préparer son sermon. En tout cas, tous collaborer bien. Azamutumoko, Azaki Koloba, bien Maramanzambi. Maintenant, Bisson et Toreli Nini. La première des choses, dans le téléphone et puis Mexica iPhone, Izaki Motouya, avec le Sangai, Tenga no Baxelon Bongo, on somba téléphone wana. Bon, dans la monnaie kango, ils bien. Toujours tous les jours, toujours qu'il y a un restaurant, il y a un mais en tout cas, tout comme très complice. Deuxième des choses, il y a Israël. Quand on a préparé un voyage à Israël, à l'objet biso, puisque on a peine à moi si tout ça qui coule comme un bota. Donc, comme on a besoin de biso, il y a aucun autre mire de lamentation. Dans laquelle Israël a écosonga, en tout cas, comme qui bizarre. A comme on a ta babilamba moko, babilamba bakisaka ya kosipa batu, kolata eloko ba kipa et kotiwana donc comme na modèle penda ba israélien. Maintenant, ce qui va se passer, ayaki na mafuta moko kuna na Israël, mais aye kotianga mafuta na musapia munene oya lokolo. Musapia na awendre kaka de deux musapia makolo ya munene. Pourquoi awenya kinga na ebité? Mais mafuta ngo eza sola malasi makasi. Babenga huile d'olive mais na ebité ndenge ba kota malasi na kati. Toujours continuer. Awa sikolo comme ezaka makambo sale, soko bozo futate. Baboto la ebiso sale. Donc toujours une prière dans ndaku nae. Toujours que des prières. Alors azalaki na habitude moko soki moto aye prière te ko ba mos na au sala. Il faut que les récupérer enseignement dans ndaku nae. Donc mos na fala kende au à son enseignement. O yazangaki ya mercredi to ya jeudi. Alors ngazo que toujours kotika mos mo sinanga quoi. Avandi nanga na salon na canapé bango bazala kuna pour enseigner. Tamolaka muta siliki parce que yé azalaki na mwasi pe na bana me bazako ya kaka na pokwa po mwasi a travaillaka. Donc après midi mobimba azako zala ye moko na ndako. Nga pe na komona mwasi ya libala akene pa ya mobali ye moko après midi atala pasteur molimo na ngai ezai ko sepela ngote. Mais yé pe tan nazo konotika mwasi na nga asepela kite. Alors ce qui va se passer abandi ko boudé. Première crise de salinga na ndako na ye.
naki kosuba bona oki makole kangami na mur donc ko bouger le coloté ye esika avandaki na salon batikaki na mosika ayebi nesimo ndenge nini ayebaki voilà alobi ke ye esika avandaki kosimba ngai comment alobaki na ngai ça va passer tant que asimbi nga makolo ezongi normal mais sur le fait je ne faisais pas attention à ça pe kokoba wana après naye kopekisa mwasi na ngai bino makambo okende kuna soki alingi tokendeke biso mbale mais soki eza ke yo okendeke yo moko ça je ne permets pas donc wana épisode ya mibale maintenant mokolo mosusu kaka boye toza na prière esili basali table ntango basali table tovandi mpe tobandi kolia ngai namoni ya soki rognon soko enfin ezalaki biloko ya ngombe oyo ya kati ya ngombe tokabwani mpe ndenge wana ntango naye koma na ndako nde nakomona makambo ekomo esalama ya bizarre nabandi kopumbwa napumbwa yo mwana soki nasalika nake likolo tino likolo nazomona banzete nazomona baforêt noka siko moteur moko elelaka nsima na ngai lokola avion nazoplane mpenza likolo nga po makambo nini na ntongo etani nayebisi yo paster talanga makambo nazomona abio non ezali bien kutu bien nzambe nde azolingaka matio na niveau supérieur nakovandaka soki komi minui bokomona muri na mbeto nanga mur efungwami donc nakoti na monde mosusu nazomona bato baesclave bazokanga bango basinga bazokata bamisuni bazolamba bamakila donc bamakambo moko ya bizarre bato moko ya méchanceté donc bato bazoza na monde wana alors ekomi kosala nga lokola kobanga je dis mais qu'est-ce qui se passe soko nayebisi azoloba albio nzambe azoluka amemanga na niveau supérieur donc nazala calme omona ndenge bino boza na église wana na kitambo bato baza na victoire to bato baza na disons na bon marché yo na mbetu na yo na niveau ya kitambo okokomona keno wana kingani wana songolo mpe oyoka makambo bango bazoloba to bato bakozala maluku me yo oza na chambre soki otali kaka na miso wana ozomona bango wana frère fulani wana sœur songolo bazoloba makambo baboye bazotonga motu boye bazosala donc nakomaki mato ekomi développé alors c'était vraiment bizarre ponanga alors naye koyebisa ye mbala mosusu navandi naloti namoni mpo wana ezali kolota te ezalaki so salaka moke omona tozalaki na kati ya salle moko ye na paster mosusu adjoint bakotravaille na ngai sikoyo ntango babandi obondela alinga na bandi koplane to na pumbwe lisuka na kati ya salle wana nazopumbwa lokola ndeke ngai abi te makambo ya kopumbwa oyo nakomomona ngo ndenge mosusu nde yango wana namoni kaka ntango na ye na église basalanga mpe opération ya miso donc tozoyoka na susu te bon eloko mosusu mpe ezalaki ngai nakola na ngai na français donc naya na mwa facilité na français ce qui fait que ntango bana basi bazoya mpe na église nazosola na bango bandi kosala makambo makasi mpona kolakisa mécontentement donc tobandi koboudane on se boudait un peu pour un oui pour un non et ça n'allait plus nde sikoyo problème oko eyeko se passe na kati église mwana mwasi moko mpe aki na église wana nzoka bango nde bazalaka makango depuis 4 ans mais motu moko ayebaka te sikoyo ye ateyaka biso mateya moko abenga yango gouvernement c'est-à-dire so boye ekomi na ndako mwasi asalaka mobali asalaka il faut yo obotola mwasi salaire nyonso opesa ye ka mbongo ba besoin donc mbongo il faut yo moto ozwaka yango opesa kaka bon osala soki combien opesa 30 € ndo asuki yango wana o mbongo abonnement mbongo nyonso yo zwi po yo gérer gouvernement titre avancement sikoyo comme ya kobima na sœur wana nde
asalaki mpe gouvernement donc mwana mwasi wana apesi bakarte na ye ya banke bakarte ya crédit ye azalaki kogere yango aopesi kaka oyo ye azalaki nango na besoin sikoyo mwana mwasi yango aye kozwa fiancé ntango mwana mwasi wana azwi fiancé aye na ye kopresente ka ndenge ezalaka nazwi fiancé abio garçon wana yaka nene na fona mona ye atango garçon mpe aye koya mbala moko tovandaka na église boye mwana mwasi appliqué crise donc dans la prière on a compris que ye moto activaki crise wana pourtant tongi tobenga comment on appelle les pompiers epa na biso na Belgique ambulance ya bio tete botika nga moko nayebi akozonga na ye aye kosala soki nini api fio na ye kozonga normal nde sikoyo makambo ye kobimake non ye asepeli te ndenge mwana mwasi wana azwi fiancé alors mwana mwasi wana ayebisi fiancé na ye makambo nyonso ndenge elekana abio voilà omoni jour wana ntango na présentaka na église nasalaka crise na butu nango na pokwa nango abengi ngai tokei na hotel soki aviole ngai kutu mbeto ebukana na kanda ndenge fille ayebisi fiancé na ye nde aye koloba ngo na église epesa baproblème na église bake bayebisi mama ya fille wana na baparent na ye baparent babio mwana wana banda akota na église wana ayokaka susu biso te baparent na babi ekomi baporte plainte donc ekomaki makambo mpenza babi fo azongisa bakarte wana ye azwaki bakarte bancaire tout ça gouvernement biso mpe toye kolongwa église ngai nayebisi kaka makambo na yo nazokoka ngo susu te donc nakoya susu te okoya lisusu te mpo na nini mais ifo yebaki nzambe azoyebisanga makambo mbetu na yo ngai abiabo donc nzambe na bonzambe na ye ayebi makambo susu te nzambe azotalaka mbetu na ngai nazoloba no antake prophète mwasi na yo aza na makambo akoyebisanga me yo moto ozopekisa ye donc ngai ese nakoya lisusu te nde sikoyo nabandi komona ye donc physiquement eloko oyo tosali na ye eza 100 euro oyo apesai ngai na bakisa nazomba iPhone mafuta wana oyo auti nango na mboka wana kombo nango nini na Israël atie ngai na biso pa lokolo baparalyse bandi et troisièmement biloko ngai nalia na table na ye ntango nalie onio wana ya ngombe nde nakomi kopumbwa nakomi kozala na baenvironnement bambougi mai na bato ebele bachef coutumier banioka makambo ebele nakomona donc miso na ngai efungwamaki mais maintenant oyo ngai namoni na ye na spirituel c'est-à-dire azoya sikoyo na ndenge ya farafara boye to navai na mbetu nazomona ye ndenge azokota comme ngai natangaka mingi alingi azwa ngai balivre nakota ngai mpe nakopesa livre te nde abimisi carnet na ezalaki na feuille moko feuille wana bakoma mais baécriture bakomaki yango je crois ezalaki soit du japonais ou du chinois ou baarabe to bahindou mais donc ndenge bakomaka français te ezalaki baécrit moko ezalaki na ndenge bakomaka basini wana soit arabe hindou mais bakoma na babiloko moko ndenge asali eloko moko boye edomine nga mbala moko akotisa ngai feuille wana monoko na melango mpenza donc je n'ai pas su réagir nde bacalvaire na ngai ekobanda nasi nalongi na église na ye abandi kotindelanga maloba oloba na ye ngai naza kamikaze ngai nabangaka liwa te boyebisi kaka ayeba kosambela tokomona ngai eske ye ayebaki makambo ya nzambe ngai nalakisi ye nabimisi na télévision akoyeba ngai naza kamikaze siko bato mpe bakomoya koyebisa ngai tika kaka ye aza mwana matete abundaka nanu tala aza bien te paster moko akoyebisa ngai abi soki ata moto altuni yo makambo ya moto wana koloba te makambo bomoni boloba te je vous en prie boloba ngai bozobanga ye bondengeni abi te boloba donc moto nyonso na okutana na ye azoyebisanga ndenge wana alors nabandi komona ye na ndoto aza koya aleka nsima na nga kosala na nga barapport na ndenge ya sodomi ozomona donc azosodomize nga
donc tokomi na ye homosexuel mpona kodomine nga nakomona ye aye agare voiture aye akotelinga na chambre azokota na mire. Il était dans ma tête so navandi kama nazokai na kati ya mutu na nga azoloba yo komona yo kobonga te tokotala ti aye kovandela nga na boîtier ya rideau moni esika rideau ezalaka boîtier ya rideau aye naomona ye avandi wana azotala nga nayebisi mwasi na nga mutu oyo azoya kaka donc harcelenga et ça fait 4 ans et demi que nalalaka te. Donc à 2 heures dans une visitation va bettinga flèche ekoti ezotambola nzoto mobimba tina ozokapenda ke flèche ezotambola ezoswa olala kaka boye bayeba ti yo moto bayeba bwakelo eloko moko lokola bapoussière ya makala ekokota yo ti na sexe omona sexe elembi okomi impuissant. Donc sikufu nasambela butu mobimba ti 5 heures Ola la sur 30 minutes, 20 minutes. Mais Bongi, Penzo à Bongi, ça fait 4 ans. 4 ans et demi. Donc, tant que tu bandis au bon de là, prière à l'Ibosso, yo sala kiana, naïe comme on a nalali, naïe psa ki on a tenu un message, je crois, naïe psa, prophète, j'ai dormi. La bandi ko biso, la bandi ko la balato, bandi ba prière, la bandi ko la en tout cas 5 heures, 6 heures, nazo la. Omoni. Alors, navanda ki pe, naïe comme on a maboko moye kangi makolo nanga ba kangi ngolo kola ba kotsi boîte eloko na siko kanga nga makolo loko bazo kaloko makolo za na kati ya chaussette ngo sika chaussette ya moto ermo na kaloko makolo ngeza na kati ya lipapa neza ko swa ezo kotanga na kati ya misuli donc naza na kati ya makolo kaka ato ozwaki mwa pongi mona makolo serré kangi makasi bazo kangango ermo ezosala lokola nyoka etamboli kangi makolo eza na kati ya prison nde eloko na tika na ngo yangwana so tosambele mona edesserré mais ezobima te mais soki na komi ya genou ekiti lokola chaussette après ezongi nango kaka nde onga na tika na ngo yango wana mais en tout cas pongi nazolala pongi na komi kolala titongo vraiment à visiter nga côté wana ça faisait vraiment du bien n'abandonner la rapongi titongo de tozo kokobaka na mabonde lipo eloko wana sapatu wana elongo. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezof, t'as bien aimé dans les Seigneurs. Je pense que Binomo Boyoki, papa, pasteur, Nenga Zole, la moninga, mes collègues, Nenga Ezala, Gebaye, Bani, Armo Bingsen, Eglise, Akea, Tei, Nenga Ezala, et Ayo Pese, Kindo, Kinanda, Bune, na Biloko, Bolepe, Aroko, Missie, donc ma colonne a commis paralysé, comment? Oui, comment qui paralysé? Il y a Moutouya et Zanano que bana nanzame faut pas fongola miso papa. Na ebisa ko ne miso moko wa ke mwana moko ale pasteur, mwana pasteur andoki ale. Otuna kanga wa batebele ote bali ya pasteur ndenge nini? Awa pasteur ale kindoki. Apôtre apesi kindoki biloko ale azolo bezala ki baronyo. Lokola ngombe. Na audio moko atindelinga bisinga papa. Tozalaka kutu déjà na discipline ngana mwasi nanga to lia kalibanda te. Oui. Jour wana kutu tango na lia mwasi nanga sepela te. Donc bien aimé dans le Seigneur. Comme moi Yesu moni to memaka oui. Il faut na kati na yango ajouter sagesse na intelligence. Ozana part ya responsabilité ya kosakana te en dehors ya responsabilité on nzamba ko zana ngoli kula vina. Donc pasteur ale kindoki pesali kutu te ko le 3-4 jours te ale kindoki directement Monsieur Fongwami na butu nango mbala moko apôtre ya azuye babandi ko pumbwa. Oyoki ndenga azo expliquer que non azola la zomo na zo pumbwa tina ba niveau mbujimai. Obi na sorcellerie ezaka na batu musu memo ba na sorcellerie inconscient ala la galota ka ba olandaye akom place moko pumbwe. So yazo kanzaki ko pumbwa wana ezaki Saint-Esprit tezo défendre na batu ba olandaye. Or ba PC formation na kindoki. Umebloka zo wana.
wana formation donc tanga nomo na Babylone musu c'est ça que non on est pas pasteur musu ba que obimi na esprit OK ozo pumbwa na ba pasteur wana oyo voyage astral wana na apôtre wa pesi pasteur okindoki bazaka ndenge moko donc omoni azomona na vision azopumbwa ndenge moko pe ba o babimaka na voyage astral wana siko eza occultisme eza na niveau ya ke moko alali boye abimiso ta ya zu muto abimisi parce que omoni ke yé na kolia na sorcellerie directement yé moko azobima azomona ke alali pa abimi abandi ko pumbwa bato bazolanda ye azopumbwa pe azoloba na bandi ko mona ba côté moko bazokata misuni ya bato bazokanga bato basinga lokola esclave mama papa nazo biso banani bakanga esclave wana ka bato moni babondela ko na bato nyoso bazaki na église apôtre wana azo imposer bango maboko azozwa bétoile na bango bazokende kokanga bango basinga bazokomisa bango ba esclave ndenge moni akomisi mona mwasi wana esclave bazo témoigner. C'est pour dire qu'à travers déjà biloko akolia ba détruire yango moni apôtre Paul azolo ba manger chez vous. Ndana zolo bawa bien aimé dans le Seigneur même na niveau ya Europe partout ti lelo batu bazana esprit ya kosalaka ba agape na monde ya lilo yo kende ko benga ngato ya kolia agape mama pekisa mobali na yo menatala apôtre abisi bango bakoma ba problème na bango amema na mire ya lamentation pour akende ko yebisa nzambe. Bien aimé, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mire ya lamentation pour ça l'année. Il y a que des occultistes qui parlent là-bas en Israël. Aux hommes apôtre tango azalaki na pasteur na Belgique ayeba kiteke pasteur ayeba kiteke apôtre na ba niveau moko boy. Mais tango ke Israël azongi ayeli bango banzambala. Ayeli bango te omoni na sacerdoce ezalaki boye foko lata banzambala ayeli bango na ba parfum etala ndenga va pesa ikindo kitali loka liboso osala azozo mafuta apakoli na musapi ya likolo ndenga azo expliquer apakole mafuta moko ya parfum ya makasi ya biyolo kolo zakananga awa mafuta ona pakolo ango même ndeko moko alandanga ndenga za pakola mafuta vina yebeba bisu ba benga sacerdoce nzambe sorcellerie nde yangwana sorcellerie nde yangwana. Il faut préparer toute une émission. Il y a qu'à expliquer sacerdoce wana, il y a qu'à expliquer ancienne alliance na nouvelle alliance. Parce que les côté tous les pasteurs andoki ba côté li ba bimisi sko ba biloko nyoso ba komi ko yela biso wana, mais s'il faut l'auto respecter ancienne alliance na sacerdoce ndenge zalaki. Faut que ça biloko nyoso ko yaga na banzambala na bangonga te zo pe bangonga ba biloko nyoso ndenge zalaki bongisa ngo pe église na yo sala ba temple nyoso na ba lieu très saint na ba lieu saint o bongisa ngo nyoso. Pasteur osala ngote. Alors nakati wana ezaka parti o yango na ibisaka yo même na mboka na biso awa ezana des provinces yo ba homme de Dieu ba matisa sorcellerie pour des provinces wana nde batombola banzambe na ba province wana iza ba Congo kuna bakana banzambe na bango oka ba benga mutu wa mukili nzambe na ba Congo à part ba Congo ezaka Kasai na Kasai kuna pesa kana banzambe zo batombola mutu ami benga nzambe ezaka des provinces wana soko landi na ba histoire bato ba benga nzambe na Congo ezaka ba Congo na Kasai. De ça côté oyo penza soko moni muto pratiquer ba pratique douteuse so lande les fois à muto côté on to muto côté na je parle pas de la tribalisme na zone ba réalité oya makambo to vivaka na kati évangile de ça kuna ba bimisa na nukimbangu nzambe donc ba lakisi bango kaza prophète ti lelo ezana bato o ba comprendre que kimbangu wa prophète mais ezana bato oyo bazwa kimbangu wana lokola nzambe na bango ba invoka kai ndenge mo ba mukuna bazalaki na Kasai awa oyo bunga na aéroport azaki na lemba ba bande ko benga nzambe ba père spirituel ya papa mona boyi kotanga kombwa ozomona donc sorcellerie nde yangwana apôtre apesi pasteur o bakutani na ye ke non amoni oyebi makamba nzambe asepeli na apôtre babandi kovanda omoni ava pesa kindo kezo kama ngoma oloba apesa ka $100 somba iPhone. Bible zoloba les cadeaux ouvrent les voies. C'est pour dire que en effet mutazo kabela yo azo comme une autorité likolo na yo. Donc atala que pona somba esprit na ye abandi ko meme na ba restaurant bazolia au moins qu'on fond tant apesa kindo ki akomi ko kozwa na sodomi. C'est pour dire que idée wana zaka ngo depuis kala azwa ile lokola mwasi ameme na restaurant ba ke balie azwa ile lokola mwasi ameme na restaurant ba ke afuti restaurant afuti biloko nyoso or apôtre na kati ya makambo wana nyoso souci na ya détruire vie ya pasteur. Et bien mais c'est pas facile lelo semence wana mabe koti na kati ya via pasteur apakola mafuta akomi ko bela ba crampe akomi ko bela ba paralysie makolozo simba souté même yo pe okozala ba pakolo ba mafuta na libumu a pasteur azaye mokote et ça encore na ndeko moko na boyi koloba soka mo sito mobali na boyi pe koloba mboka parce que na lobi na émission oyo pour audio bolandi pasteur nda permettre to lekisa yango yo place au fandano le bateke non bango so na bengi bango na bisi bango makamnanga ba kolo bango na mpoisa bomba sorcellerie na yo kufa nango ke lifelo mais il est à autoriser c'est pour dire que
et loko aliboso to sala na musala oyo ezali discrétion donc toko tanga ni kombo ni place oza soki exemple nous opesama mais ndeko moko pe bongo pasteur apakola ye mafuta na libumu et puis vi na ye bloka mbala moko makambe beba azobota pe soute baze belé ba pas amoni apôtre wana ya zo expliquer tout ça na Belgique ameminga na France abimisinga pe na télé a edenga bolandi audio c'est pour dire que apôtre wana te na église belé na France wana ba pasteur pe peut-être bazaki dana mulili abakiseli bango mulili yango moni nazo ebisa bana na nzambe ko teka molimo na yote atande ngo mona nga na oleka en émission na ote na opesa prophétie au mon numéro na nga wana avobenga bondela so Saint-Esprit a convaincre yote n'appelle pas donc obenga nga te o ambrienga so ki Saint-Esprit a convaincre yote ko benga te so ki Saint-Esprit a convaincre yo obengi to bondeli na pesi prophétie sinon n'appelle pas parce que tant ozo zo atteint ko consulter nzambe te o po aza homme de Dieu parce qu'il prêche bien ozo kazo kumisa yabi tant nga na kutana kini na sepela kina yeba ki makamba nzambe réellement edenga afongolinga donc c'est quelqu'un qui prêchait bien ozo ka bazo benge na bamboka nyoso azo kende côté ya mais un sorcier donc ça ba pasteur musu ba landa biso até après na l'église na bango musu pa laisse ba okindo mo ba tout belezate oki en intimidation a intimider pasteur on a bisie so kyo meki koloba makambu nango komona alors ba pasteur nyoso pe ba komo pekisa yo ki alobe aza kamikaze amona matete ko mekate ko tanga kombo da kamikaze za Yesu kamikaze ya Yesu donc nenga za wana amutu moko boye fo zo messe noire omoni messe noire ba sango ba sala so ba saleli o messe wana ozate messe noire biso pe to sala messe noire fo zo messe noire pardon ngo bani esa mande messe noire mais na ko pesa ba détail na onyo so ate ba pasteur ba na besoin ba messe noire ba ko téléphoner nga non la ça ba messe noire donc messe noire wana ko comprendre yo mabe que yo poko na bilo mo ya bien papa messe noire eza que mutu oya koti na mulili aye na kindoki a détruire nga bomanga oyo ye a signé perte nanga mutu wana babondela kapona yete kenzamba lolo zotika ngai te mutu wana foko belela mopanga wana eza messe noire mopanga moto fo kita o papa le moloto yadisa ki biso ava kufake eza lisu tango akolela lilati et comme tango akotombola mopanga ko belela moto même na mboka même na ba famille c'est pour dire que messe noire wana eza ko belela mopanga sko na ba technique yake na ba lero bango bapumboka wana yo poza na ba technique de prière on opesa yo okoka pa akoti mabele o mama leki na bino ndoki wana akoti mabele noko na bino nyoko la bino na akoti mabele Dieu existe nzambe azalaka donc tant to bele la kamoto na nzambe to bele la jugement que nzamba kita agir pasteur aleki ndoki via pasteur bebiti ce qu'on abisi azolo banini moyen à exercer encore ministère heureusement c'est un pasteur conscient ayebi parole de Dieu atala habité moyen à continuer encore ministère ezate na lukano délivrance mais et ça pas passer mususu neto apesi kindoki wana na kindoki tala eloko ayeko sala asala enseignement mon église olandite enseignement na abenga ngo gouvernement za mobali na ndako soki moi azui salaire faut pesa mobali ndako gérer alongoli ka moi 30 ya suki moi nini salaire à moi si mobali à gérer pe papa on a bani audio mususu le biki apesa ki pe collègue né apporte carte né déjà il y a crédit comment ko ça on a ba voyage né ba Israël ba ni moi ayeko découvrir moi c'est oui mais basé belé o ba pasteur ba manipuler ndengwana ba pasteur misala mabe wana ozui carte bancaire à mondimi obanda osalela yo Yesu ko yo mama Maria yo ndoko taki Yesu siko faut gérer carte bancaire ya mondimi atakuto wango papa atakuto ndozo mona na ebisa kiyo awa bilembo ya impudicité ozoyoka wana c'est la sorcellerie oh homme de Dieu na ba makamba ba impudicité omoni suka nango nzamba bimisi na mposa atei bango gouvernement alingi fi moko na église pendant kazana mosi na ndaku azuisko carte a fi wana bandi ko gérer fi wana zo gérer mbongo fi bazé belé ande to loba ba pasteur va gérer ka bango ndengwana et puis bazé belé wana ba bimaka na ba pasteur wana ayebi ke pasteur ana mosi mais ser wana zo bimana pasteur o baby civino yo penza so luki délivrance te mulili liboso abomo ina yo esili pasteur asaleli esili l'homme de Dieu est sacré comme ton père père papa nangai l'homme de Dieu aussi est sacré c'est ton père spirituel ata soki roger bakayaka pona koloba ke non père spirituel azalaka te mais na koyebisa oke makam na nzambe mutu moko tatanga ki na chambre na ye ezana mutu alakisa ki yango c'est pour dire que homme de Dieu aza père spirituel na yo alakisa makam na nzambe c'est pour dire que les parents sont sacrés donc du fait qu'abimi na yo vi na yo baby omonisco a gérer ba carte bancaire à fille oyo jusqu'à ce que fille au fiançailles fongwami aboyi fille wana bala abandi ko sala ke fille wana bandi ko piquer ba crise to ba ko comprendre que ça j'ai apôtre un sorcier apôtre
apôtre sorcier bien aimé yango mona yebisa ko papa même makambo zo mona ya ba divorce oyo ebele uti na église ebele uti na ba pasteur nandeni ba pasteur belende ba memi ba divorce na ba mabala ya bato omoni apôtre wana azobisa papa wana soki moi sino ake musala arate kilt faut ya ko landa enseignement na ndako nanga so tango azo landa enseignement pas apôtre alingi te pasteur accompagner moi sina ye oh vraiment il écoute cause à la bien intention idée cause à la bien mais intention idée cause à la bien aya ko récupérer prédication pour Yesu ndem tate ya kit so ka rater un jour wana ko ta bakonza likolote idée cause à la bien mais intention intention na yeza laki nini et soki pasteur aye ko accompagner moi si na epa la na matea ya vandi kuna donc ye côté aza asiliki ndo monye première action apporte razo pesa moi si ya pasteur enseignement na table à manger pasteur avandi ake pisser à sali crise na kati ya douche sikoyo apôtre yeba kinde ni kasali crise apôtre moko akia simbi na liboko atelemisi yebisi ça va pendant moment wana kuna nini salamaki ozomona apôtre azaki déjà na makanisi ya mabe mais heureusement que le pasteur aussi a la connaissance ya ko lobaki na ko tika moi si nanga kendaka ye moko te aza moi c'est libala a continuer ko accompagner jusqu'à ce que ba arrêter yango donc il y avait déjà des signes bande ko tel ça déjà que baza na chemin moko ya mulili mais loko la déjà bande ko kabela pasteur au moins les cadeaux ouvre les voies donc ataki mutema na se kabeli pour dominer ye ba ko matina niveau ba combien ba pasteur ebele baza ba cause ya ba divorce ebele ya bato na ba prophète voilà pasteur alobi avant que tu continue cause ya ba divorce ebele alobi que ezali que soki que aza na ndako azomona makambo ezosala na victoire na limité chose grave nde yango wana pandaka leki ndoki azolobaka alali na ndako na ye na distance lokola ya kitambo aza mesure amona miso efungwami azomona bato bana maluku pe soki amoni bato bana maluku aza mesure akoyoka makambo bazosolola pe aza mesure akoyeba ke wana eza Alvin wana eza Efrata bazodiscute pe bazotonga tel ayoki pa amoni nde omonaka na bafoyer ebele baza na problème na foyer mais bazokamwa problème oyo ebimi libanda ndenge nini baza na projet moko bayokani na mwasi fo projet otolo bango na famille te ezala entre biso mibale bazokamwa projet oyo eyebani libanda ndenge nini or sorcellerie baza à mesure pendant que bino bozolala bondela ote luka délivrance ote toza na temps de la grâce sorcellerie baza à mesure ya ke banyati na ndako na yote baza kana Kinshasa bafongoli miroir bamoni chambre na ningo osala ba projet na ona mobali tela papo na nukutu ba initier ta pumbwa sala zoki ndenge nini kaka ne bande la sorcellerie bazo fongoli matoi na misu aza mesure ko mona 50 km makambo zo s'est passé na victoire pendant que yaza na victoire te. Donc c'est pour dire que tant que moi kawana projet on a bomba ki yango muto aye bango te mais échoué ndenge ni échoué parce que bango c'est pas parce que toi tu as les secrets oye olobaki yango te ndo kanisi baza na mesure ya komona pe ko yeba muto projet neza boto détruire yango moni bana na nzambe faut ba s'élever na prière. Mais quelque part pasteur alobi que akomaki papier envoûté qui on a senti que non akomaki na problème on dirait que ni mais mibale lembi impuissance ekoti badape na problème arobala tokolobela ngo penza na mozindo tant que tozokota na makambo les divorces pourquoi les divorces au monde des ténèbres même na o etali phénomène mari de nous même na phénomène à sorcellerie baza toujours en mesure ya ko détruire o ezali mobile ki mobile ya mutu omoni directement mokola melisi papier alobi ezaki na ndoto te alali na chambre amoni apôtre abimeli ayebisi epesa ba livre no tangaka tanga zoboya wana apôtre envoûté fara abimisi apôtre abimisi livre a pasoli papier moko livre na ye a tche pasteur na monoko pasteur amelian comme il a meli papier c'est alors qu'a envoûté a commis ko luka sodomiser c'est alors qu'a envoûté a commis ko luka détruire c'est alors qu'a envoûté a commis koluka même pendant que makambo nyo suzo salama a commis koluka sko a détruit même qui mobali ya pasteur bien aimé dans le Seigneur au mobali d'anga impuissance sexuelle la musu sorcellerie qui ndo ki ba détruire a comme impuissance ti a comme impuissance wana le ba déjà que porte moko ko fungwa mana ya mulili et même la bino ba makambo belé monde des ténèbres baza prêt à tout pendant que yozo la wana wa yebisanga maté ya mamolang il y a des certains bawa bozo critiquer maté ya mamolang wana pona ne komeli yote mukole ko komela yo et comme na famille na yo on comprendre l'importance à combat spirituel on comprend l'importance à délivrance on comprend donc si qu'on a moment a combien puissant pona nini pasteur abandi ko ko détruire a comme si est-ce ko mwasi na ye abutu a comme si mwasi na ye abutu yango moni
quand on a prêché qui pas ici à l'église sur Oyetali phénomène mari et femme de nuit, on a expliqué que esprit est à la sexté. C'est pour dire que ndekono ya mwasi akobongwa na mwasi akobongwa na mobali abuto alati elongelika ngona yo bandiko yako sakana na ndekono mwasi mto osala camarade no mobali akolinga détruire vie na yo abandiko lati elonga fille moko abandiko yako bimela yo lokola mwasi abuto meza camarade no mobali esprit azokaka sexe na musala o kisala parce que net pas o bamona bandoto bon mamona ra déjà na ngondoto c'est normal ikoleka nango nazo biso que même na cause ba divorce belé eza mabala butu. Ah bon? Eza mabala butu. D'abord on a sur le plan spirituel mais si faut tolo bela d'abord sur le plan physique sur le plan physique eza na moko ya ba cause ya ba divorce o eza lié na kati ya batu kozanga kotosa o ezali mobeko na nzambe ozomona na bible nzamba azo recommander mwasi alinga mobali te bisika moko te bible komi femme aimer ton mari ezate mais bazo recommander na mwasi femme soyez soumise parce que nzambe atikala ko yebisa mwasi alinga mobali te po nzambe ebi que de part déjà nature ya mwasi alinga nde nzambe azo recommander ce que mari aimez vos femmes mais femme soyez soumise. C'est pour dire que ba divorce ozo lobela ngao ba cause na ngweza su biloko wana. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas soumises. Surtout na niveau ya Europe bisika ba pesi mwasi accès afunda mobali abwa kambali biloko libanda soke zo simbate beaucoup de femmes iront en enfer à cause de biloko wana. Beaucoup de femmes sont pas soumises avec ce que bébé wana ko benga mbila encore abiso balobana ko benga mbila na ko benga mbile ko beba. Et beaucoup de femmes lelo o les alaki anormal awa na poto comme nango normal abwaki mobali biloko libanda akomi ko vivre na bana yemoko asepeli sko alia kambongo bafuta ka bana wana sko yazomona wana nde une bonne vie akomi sko mwasi ya balabala sili na valeur. Beaucoup de femmes baza soumise te. Beaucoup de femmes après avoir kokota na mabala ba détruire ba foyer bango moko parce que les missions to les cas qui wana to lobela ki mibali mais le loto lobela pe basi si to kozonga pe na mibali basi ebele pe ba détruire ba foyer bango moko akoti na libala alingi soko cha propriété tete ako amitiki na ye ezaka lokola mwana bata souffrir na yeti ezaka lokola bosi abalinga to botia okende su wapi ndo moni mukolo prophète Samuel akote pas David alinga che liab mafuta zamba lobi yete yesi na bwaka ye. Moi l'Éternel je regarde au cœur mais l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Nzamba zo bisa prophète ne regarde pas son apparence. Moi l'Éternel je regarde le cœur mais l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. C'est pour dire que mobali atala que loko zo frapper na misu yango mo lelo ba païen ba obala plus que ba sœur en Christ. Ba sœur en Christ bazaka ba jeune prière propriété zate okuta jeune sœur assemble la mayebi kolobate même pendant que j'ai des problèmes avec mon fiancé ou mon mari mais ce qu'on landé même lobel tu sens que cette femme maturité a joué qui a monté ayebi ata kolobate mais vie à prière et la robala ndengeni azo frappé te Bible zoloba que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux ozo bonde lozo prier mais soit aussi propre présentable ya ko bimili boso mutu mobali penda telemi na lobela ta baji pa mikusete na lobela ta sexité mais au lati mobali atela bi non moi si ce ko basio ba bonde la kate wana ba na facilité à ko lata ko frapper mibali pe ko zo mabala yango moni ba paye ba bala trop par rapport à Basser en Christ. Mais nous avons expérience dans ça. On a la mairie, papa, papa, la mine. Alors, on a quand il y a les plans physiques à bas divorce, tout le monde a basi bazaba insoumise. Et belé propriété au bachaka sous-souté. Et belé pe vie à Kindumba, à sali vie à Kindumba, a commis Caracas, après Nzamba Sungi à Ekota na Libala. Il faut tout le bela kabilo ko wana. Au moins il est comme na souka. Mais monsieur belé to le bela plus sur le plan physique, ma comme nous stoté qui sur le plan spirituel. Faut tout le bela sur le plan physique. Na be monsieur ko yandenga ne comme na souka. Tout le bela pe dans le plan physique. Sur le plan physique, il y a beaucoup de choses où ils ont causé le divorce. Moi c'est sali kindumba na nzoto ya zo préparer na prière wana ke nzoto ndi na ko bala ndi na ko pesa mbali nanga lelo na pichu lobi na papi kindumba na loba na ya hotel na boulevard te ezaka na ne o azaki na garçon na ne o azaki na garçon na ne o azaki na garçon ti bali na encore ananda kuna ye a cause ka tonto aya koti wa ya koti wa kokota na ndako échanger te ndako etikala ka chambre salon mais yo lobi sonata koti yo zo koma Caracas bienvenue yo zo koma Caracas azoko ma Caracas azoko ma Caracas ta ba jijika ba Max ba Jonathan ba koti wana ukomi Caracas siko nzamba iko sunga pa libala tango zo siko libala mobali osko akuvanda no les 30 ans ou les 50 ans de reste de ta vie siko wana za suma kambute ka roya mercredi roya jeudi te bonne chaque jour na mbeto siko ayiko comprendre que
a démarré mutuka est démarré te moteur ezo baluka lokwa mai ndeza na kati nyonso nini mutuka mata bangomba donc c'est robeta na ba masamba débat obeta na ba stade de martyr l'homme de Dieu na kati maloba te na nyoto pesi ba exemple et dans on to pesi ba exemple bando na biso vraiment ba dans la vie wana te olongo na ba frère olongo na ba musicien OK na ba pasteur bona boye donc c'est parce que bah monsieur comment la système te au sein la salato bah jeune fille makasa mo bazote au non comment on a OK vas-y problème est nini tangu sikoyo okoma Caracas tangu okoma Caracas okomi Caracas na momo okomi Caracas wana instrument zo beta sou bien te instrument zo ba sou bien te qu'est-ce qu'on luka ba mama selemba ouais oyo lobi ya makasa wana bandi o téléphoner bolukilanga kisi moko ezongisaka nzoto pitié kisi wana kozongisa nzoto pona une semaine après 2 semaines ozongi ka Caracas yango moni tango ekokoma na niveau wana mobali pe directement abandi kosala kindumba après bato babandi kokamwa azana mwasi na ye kitoko nini yango epusaka ya sala kindumba oh mais moi c'est kitoko boyebi via sala kite makambo frère azo vivre na kati ya mariage boyebi yango te makambo yazo vivre na kati ndako boyebi yango te okende nayo basalelo bakisi ba makasa otie na nzoto mais makasa wana ekozongiso bébé te okozonga kaka Caracas parce que au détruit des jeux za vie na yo aletango to ko tana ba esprit nyonso bakisi na banzoto wana et memelo bitumba na libala ozo aspirer na mariage mais sois aussi sérieux parce que nzoto moi c'est bebaka so, après yango moni ale le lorsque komi o nga funa balaka frère en Christ yo quand frère en Christ ndeko ba ezana ba frère baza mubesu wana non ba bela bien te on ba frère David donc il avance à l'homme selon le cœur de Dieu déjà zo moi c'est Nabal atala moi c'est batuna douche azal l'homme selon le cœur de Dieu mais maître il y a des frères maîtres banoko banoko mes frères maîtres donc il y a des frères maîtres il y a des frères maîtres donc yo quand ça que pour azal frère mais azal maître mibali belé balobaka te akoyebisa moi c'était que na trouvé yo Caracas sinon ezaka mobali a glissé où ake mobali a glissé où so to ba okende wana mibali pe okozala na vérité te que non na trouvé yo boye te nazoyebisa yo papa ba mibali belé ba yebisa kanga ngo na premier frère olakisi nga ba fiancé misato bango misato wana baka mabe abi papa ba sala vitro to tanga olo ba sala vitro ayebisa basi wana te ke ba sala vitro ye zaka ndenge zalaka lingi yo lokwa yo pe opesaka mutuna makolo na nzoto mbala moko a comprendre pe ko sala vitro a lâcher na silence après seros ko soka une église soki pasteur pas na connaissance penza pété a memika sur le place eza ba mari de nuit na moni eza ba déception eza famille na bino bon fukama molimo déception mo to epela molimo déception eza wana te sera komi Caracas OK pasteur Zobo sans Bible zobake verset mo zobake votre péché vous atteindra toujours voilà donc na moment wana que tu es en train de faire na moment wana subir ba conséquences c'est razole la ba déception nzoka na kata déception oyo mutu ke mata baba indombe e mata ba maluku bango bato elembi frère a démarré ako kotambola te abi mena ko kotambola ta sala yakiti amona bato akufa na lobby bien sur le plan physique na lit conjugal eza moko ba cause ya ba trouble ya ba divorce sur le plan physique pour na biso soki to lobelaka le plan spirituel bana na nzambe belé ba osunga mate ezana bana nzambe belé aza sundumba te aza stable azana kimia alukaka nzambe mais na kati ya foyer na ye bazana le mosco sur le plan physique ou ezana kati ya kozangisa bango kimia donc esala ka mobali soka résonango akosala pe 2 semaines ala ni na salon abia à Caracas te asolo kasi nde tokuti oloba wati ebele wana propriété eza te bademo wana baye batie solo na nzoto so ya komomonaka mobali azoyoka ye dégoût problème mosusu oyeke physiquement quelque chose spirituellement babwakeli yo solo moko yo mo oyokaka ngo te mais oui naza na sœur moko ayembaka na orchestre moko monene vraiment ntango aluki ngai bisinga papa tala orchestre na oyemba tu voyageaka chaque mois tokendaka partout et puis eza orchestre moko chrétien bapaster balingaka nga mais papa natikali kozwa libala te c'est parce que frère moko ye avantage akute na frère moko tango baoka bona frère wana ebisi foluka délivrance chaque fois navandaka pembeni na oyoka yo solo donc mutu nyonso akovandi bo akoyoka solo te kaka mobali oyo azoya na nzela libala nde fois banda koyoka ye mwa solo akopola wana ti mobali akimi so azo comprendre solo ngo ebimaka wapi donc frère moko asuka to bakabona ebisi luka délivrance na yoka ko solo akopola c'est alors qu'à comprendre nde loko ezokimisa mibali
ndeto lukeli de délivrance tinzamba longoli et comment ça fait que oh que babaka ba makasa bichacha peut-être que ya batanga oui ça banine fimo lo baki la fois passé ya on est ya recréer que ba solo wana un jour ça dépend omoni babiloko babaka kawana babiloko babaka kawana il y a des mbikudi o baza penza ba vrai sorcier après ce biloko wana baki a posséder au pe esprit mabe a détruire vino po tozana bana wana belé akendaki pa mbikudi moko pona kaka ndenge ezalaka nzoto nango ondire ba ba détruire akomi kobima na ba pota ba infection ezosila ta luki minga ngesili te mais tant to continue à prier to comprendre que ba posséder à partir de la place anyataki on a prié ndeko a retrouver vie na ye. C'est pour dire que na kati ya ba divorce les plans physiques qu'ils ont joué rôle ya makasi ils ont joué rôle ya makasi. Ils ont joué rôle. Moi, 6 fois à la propre, moi, 6 fois à la soumise, moi, 6 fois battre la nzoto. Parce que les hommes, ils sont là, ils foyer à la nakimia. Vous sentir que non, ce qui joue, on a frère, on a bête qui instrument, on sentir que foyer est stable, il y a une église, il y a une moi, c'est un bali, bazo seka, au monde libal, on dit balingani lelo. Il y a un moni instrument à entretenir battre là. Na no balité ozaka lelo na oyo retomber na mobali mususu pas détruire vie na mbala moko atikelo milimo mabe na nzoto vie pe bébé et dans la jeune fille peut-être que bazo lando azo ba que non pasteur azo ba que le lobby na oyo lelo na oyo mais et dans la volonté na que za ki avo kutana mobali mususu a fait confiance que ni ba ya nenyo bangonyo sto ba ya kana le ba que na robalo bona bo confiance et après quelques mois mobali accueilli mususu aye adam moi si so bazo dingue tant que non na balité il faut s'approcher toujours na na seni neti na seni ko ba yo déposer ba candidature ba lo ke bazo dingue ba yo déposer ba candidature abo ya ba mi ba bazo tant que non na balité ozomi benga mona na nzambe po quand ozomi benga mona na nzambe avant di ma proposition ya mobali nyonso avant di ma prend l'état de prier mobali ko proposer na ye l'homme peut proposer. Alors ce qui je t'aime na lingaka yo koyoka nzambe te koyoka nzambe za likambo donte mutu nyonso abondelaka en esprit et en vérité nzambe fa lobela ye. Donc c'est pour dire que pendant ko kanga misu nzamba lobela yo yango moni ngai ta on a bondelaka pona bana nanga na zanga kate ko bisa nzambe fongola ye misu lobela kai il faut mwana na nzambo azobondela en esprit en vérité nzamba za la mesure ko lobela ki tala nzelo zo kendo ezanzela mabe tala mobali azo ya za aventure po nzambe mutu aza mesure ko mona ke 2 ans tuzokenda ako sundolo na bana yo kanti ser moko landa ngana mobali asundola ina bana yebaka yo kanti fi moko azo landa ngana wana basundola na bana 4 mobali atika ya kenda kota libala mususu ayebaka ayeba ngote nzambe mutu aza mesure ya ko démontrer que moni mobali azo lingolo lelo yelo ba shawarma ba pizza ba hamburger mais après 5 ans ko na bana Dieu est en mesure ya ko démontrer ya ko talisa yango mona ebisa que OK sur le plan physique il faut que bana na nzambe ba keba même sur les parents vrai parents ya mutu c'est son pasteur parce que lelo bana na nzambe za que non parents wana parce que azana mbongo ba ke ba zuiye a parrainer bango parents wana yemo ko na nu foyer na iza na trouble azoko ko gérer ngote ba combat sur le plan spirituel sur le plan physique ayebi na yangote ba zuiye parents parce que tant ba problème comme ko ya parents ko gérer ngote le vrai parent à mutu c'est son pasteur parce que pasteur na yonda ko za la mesure ko tala kino déjà na discussion bo bandi oyo na mbetu même tant to lobela likambo ba mari de noir moko ya ba sina makasi ya phénomène famille mari de nous et za la ka ba discussion na ba incompréhension après chaque rapport après bosangisi nzoto à moi si na mobile s'il y a des incompréhensions il y a déjà que couple wana eza entre moi si azana mobile ya butu to mobile azana moi si ya butu donc esprit wana tango yaka na foyer il faut acha trouble ko lingate moi si na mobile bosanga ndo moni esprit wana sala ka ke ememeli mutu impuissance sexuelle yango moni na ba impuissance sexuelle soko yena ba déclaration de délivrance na kati église na benga na kango esprit nyoso impuissance sexuelle moto nanza parce que on a to bondeli pour na bande ko ebele na impuissance sexuelle abiki ça pour autant mais là qui c'est abiki donc on a compris que un esprit oyo ki on a témoignage à pasteur il ko liboso ndoki apôtre wana sali ezaya banda ko détruire ezaki mobali na c'est pour dire que femme de nuit pour a commis ça yo vrai mari na ye il faut à détruire yo na mwasi ya moi pour que yazo en plaire na butu c'est comme ça en même temps esprit à moi ça butu wana yaki kausi misala et tient compréhension trouble côté na foi donc ezaka mobali soka mono nécessaire mo rebisenga mobali nanga to roso la bien na téléphone wana na musala mais soka ya côté kana ndaka talinga bo incompréhension donc soka moninga foi okakanda incompréhension bandi wana ozomona wana libala butu c'est côté so pasteur pourquoi je dis que
ton vrai parrain c'est ton pasteur. Bien que tout le pasteur peut-être basé na bagage de connaissance ya ba makamu souté, mais monto ba bengi déjà pasteur, le Saint-Esprit au kambaye, ton vrai parrain c'est ton pasteur. Yé mutaza mesure à détecter que bitumba bozu oyo par rapport à ben compréhension moi si côté dans service mobile peut côté dans service to bonde là parents ont comprendre pasteur azu ba déjà que o ezaka ben compréhension moi ça c'est impoli ça maka physique faut payer sa conseil ko ça la boy ce qui pèse sur le plan spirituel pasteur azu ba déjà que awa c'est un esprit de côté na mobile to côté na moi si parce que même le phénomène femme et mari de nuit aux hommes nao ezalaka na lien ya mari de nuit na esprit ya mari de nuit. Esprit ezali oyo mutu ndenge mona batala ba porno hein otali porno na conscience mais pendant que ozoke nikola la subconscience ekozonga pona ko rappeler makambo talaki un esprit de l'air ekole que posséder directement lali okomo loto okushina na mwasi tona mbali ça c'est un esprit donc wana so ba imposer maboko fait il faut du médical mais lien ya mari de nuit c'est pour dire quoi quand on dit lien donc lié de par la famille c'est pour dire que papa abala bana naye maman a possédé bana na mibali. Donc, on est allié, on est à la facilité. Il faut des techniques qui ont parce que par le sang, bazan a lien. Donc, papa balibana na ye na makila baza ya ye. Mais esprit ou ezaki non, mobali moko boye bando gindo kisko banda bokabano lota kaya ye la koka na butu donc c'est pour dire que l'homme là azala ki souricier sko abalio sous na butu comme l'autre zo melisa ou l'autre zo melisa na butu pendant que na moyo botati. Donc c'est pour dire que wana ce que ça esprit na facilité. Même yo moko ko chasser on a prière mais ce que comme il lien ya famille il faut un homme de Dieu azoye bango pour benga esprit wana kata libala butu wana entre yo na papa na bino soit entre yo na frère na bino parce que tout ça na bango ebele mon église sert à quoi moto na nzambe pela wana nyolo banakati papa na bango na bala bango na butu ngale na bala bango bakobala te papa ye moko abali bana na so tant balo bakobala te wana ezate ke bakozala ka ba célibataire te bazui mabala mais baké mabala wana ezu ba trouble bazangi kimia ba divorcer. C'est pas seulement que bakobala te bakobala ezana ba foyer belé bazana mari de nuit mobali azana mwasi ya butu to mwasi azana mobali ya butu donc ba vivre kaka ba trouble soit mobali a comme impuissance sexuelle et ndo moni basi ba ko dénoncer mobali nanga na nyoso wana les plans spirituels les jouent un rôle makasi mwasi ya butu asala ka bloko wana mwasi ya butu mobali ya butu pe cet esprit là l'esprit lasmodé wana et ko latisa mwasi masque et ko tcha infection na nzota mwasi et ko tcha solo na nzota mwasi ndето cholo ba juste ka po mobali a dégoûté mobali ko mana esprit ki ndumba so mwasi a comprendre te que ndena za na ko za na mobali ya butu ti ba ko yeba ko kamwa pe esprit wana ezui contrôle na bango mibali ezui contrôle ba yango moni bondela ka pe nzamba batela mobali na yo nzamba bondela ka limere ko nzamba ndimisa mobali na yo Saint Esprit simba ya ndima nzambe parce que mibali pe ndozo mona bango na bakindumba na bango akia coucher na mwasi moko bo ndoki azu esprit wana la ya memeli mona batu na ndabo mibali pe lisusu ba cause bela ba divorce za pe bango kindumba akia coucher na mwasi moko kuna coucher na mwasi moko ba azu esprit moko mabe aya memi na ndako na ye esprit wana bandi ko cha bango na trouble tibo divorcer les vie abane baby cause ya ba divorce mususu mibali ebele na uta ko ba émission uta ko leka wana mibali ebele faut ba se repentir ozo nyoko la mwasi azu sunga yo ozo nyoko la mwasi alambela kayo ozo torturer ozo sala kindumbo ozo la libando ko sala même 4 jours là na libando yo ebe muta ko tuna yo azate si ozo yo chaye wana komeke ko na yo après cette femme prépare la nourriture pour toi yo ozo lia nozo modire vina yo du fait que Simba Nzungu wana kuyera zolamba ndena zolamba boy ayali akaka du fait que cette femme pleure yo bando mona ka misala ezo kauka vino ezo simba te misala ezo kauka vino obenga sko pasteur alors pasteur misala nange simba te misala no simba te cette femme là qui pleure là yende muto sala ki misala no simba te to repens-toi zongela bolingo liboso moi si na wazala na sengo ndako o mona makamno ko fungwa makamuso eza kutute o fosala te moi si azolela via mobali ezo kauka beaucoup des hommes bazo torturer basi makasi basi bana bakimiate mobala yo sala kindumba mobala zo la libanda après yo ka l'église a chrétienne l'église ya pasteur moko na Londres wana pasteur wana mobala yo sala kindumba moi ça que pese rapport ABC moi si mais webi que Abraham azalaki na Agar Abraham abotaki na Ketura et azalaki homme de Dieu mobali départ nature mobali azalaka infidèle maman tu dois supporter okokipe te ko banda koloba makambo yo par-ci par-là donc pasteur lokola mobali azalaki na mbongo aza partenaire l'église pasteur azo encourager donc amona ke soki na bandi ko lobela partenaire nanga ko zo sala kindumba
akokima église akosoutenir sous ministère na nga te. Donc pasteur azo préféré foyer oyo beba vie ya bana oyo baboti beba po ye ministère na yeza na kimi azo koloba vérité te basé belé ba pasteur belé ba olanda biso ba atale belé ayebi ke sero ninga zaboy abimana mibala ya bato mais ayaka na mbongo a contribuer na ministère ni pasteur ako yebi c'était que sero ngo mana mibala ya bato o tie barrière na vino pasteur otalaka soki na bandi ko yebisa yango akokima église pasteur azo boko la brebis na yende ngona oya échoué na vie oya ana ba démon na nzoto. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour le message au mimé bisolelo. Ce qu'on a bandé au tout bazola na biso, lisolo beti ya ba cause ya divorce, na lisolo ya ndona biso ya pasteur oyo na Paris o que mon collègue naé apôtre pasteur a votre collègue c'est une document ramenons tout lobby na émission lelo le connu no ko ça ko transmettre message na bandeko bazola na biso le transmettre message liboso na maramba sorcellerie. C'est pour dire que bana na nzambe belé faut pas éviter biloko wana ozo gérer mobile na yo mabe azo negolia par-ci par-là. Je ne dis pas que moi c'est un pasteur wana gérer pasteur mabete mukolo pasteur alia ki moi sina zalaite mais nazo profiter ko pesa yo conseil otenga soka ya lali soka le ale soka le tetalier soka le kindoki akopipola bana nyoso boboti wana kotika la maboko pam ngako ko kabana na ngata ko kabana na yote c'est lui yende papa na bango akotilisa yo bana. Il faut que protéger foyer na yo, ko protéger mobile na yo, ko contrôler ye alia kinini ko sala tout oyeba nini mobile na yo azulia parce que na vie omona ka oyo bako envoûter koka kako mwana mwasa ndoki ko somba koka envoûter ngwa pesi mobile wa meli pas mobile na yo a perdre ti abimina fi wana ti foyer no koti bato comprendre te koti bato blender si tout mobile na yo wana alia kabilia lia wana faut sengela ye délivrance au bon de la pona. C'est pour dire qu'il faut qu'on lia que pas na yo kana acte à coller via pasteur et bibi. Heureusement que c'est un pasteur où il y a sa conscience, il a posé délivrance, arrêté non makamba ministère, abina le canal délivrance, makambo s'effacer, mutuana munanga souté, après na continuer musala nzambe. Il faut que rappelle président na pasteur nyonsto homme de Dieu soit disant kota la neti apôtre wana o ya lesi kindoki. O ya lesi kindoki. Déjà yango na yebisa bana na nzambe. On me ba problème ba c'est le ba problème c'est pas ba pasteur. Oui, azalaki déjà na ba problème. OK expliquer moi te tozalaki déjà na problème ya yebisi biso to pesi ba problème na biso mais mira lamentation. Donc vous avez déjà na ba problème, ou yé pas pasteur a bakisé le ba problème. Yango moni pona ko se confier na pasteur ko teka molimo na yo. Luko bonde la nzamba convaincre yo. Oche makolo wapi. C'est ça, oche makolo wapi nzamba la kisayo. Sinon, pona apôtre oil. En tout cas, apôtre moko, apôtre c'est un sorcier. C'est un sorcier. Aza koni alanda pe ba vidéo akolandango c'est un sorcier qui ndoki na eza mukeke kombo Yesu Masia a échoué parce que nzambe na lola aza na contrôle koleka makambo ya contrôle kana moi kindoki na muki wana a échoué déjà. Jésus Christ est plus puissant. Au sein après avant il y a pasteur au balese kindoki pas collègue mengae et apôtre ceux que to collègue ça partout atangi ba komona bango mais to lobi ko ozana ngo oye soki ako wana sko moni ba chrétien sur place ça fallait ba chakombo ne fallait ba chakombo ne tango kende kuna biso tozalaki otuna mutu to tuna yeso kandimi to chakombo ya apôtre wana na deuxième émission to chakombo ya apôtre wana soka apôtre wana kolanda benga défendant total soka koloba nini to chakombo na ye awa na yebike awa zote ate na église par-ci par-là ba pasteur mususu pe tango zo benga pe mutu atolandi ate ka benga ko tia na église no zo atan ko bondela musu akoya wana atikelo mupepe mulili neti wana asorci akoya na église no bondela atikelo mupepe uka atikelo mupepe moko détruire pe ministère na yo bien après ako imposer batu maboka bondeli pona bata récupérer beto la bata bloquer pa kenango a magicien ta otambo na kombo Yesu azo bisa pasteur wana soki ka komeki na kombo nango okufa lukuta yo ndem to simba ka pema o batu bazo pemela to Yesu Masia bien aimé yango na foza la prudent oza la prudent enfin que tango zo bondela nzamba orienté obisika nso zo cha makolo pona we tali ba divorce poto kende na biso na suka to pesa message par rapport à musala to sala na we tali ba divorce bana na nzambe fo ba bondela. Mariage est sacré. Rapidement, mariage est sacré. Il faut que boite là où ils allaient libala. Yo mutuna no divorcé té, bondela nzambo divorcé té. Batela libala ko permettre même avenir ya bana na yo ezala assurer à cause ya exemplaire. Même ceux qui na famille na bino batu ba divorcer ka telema luka nzambe. Biso toza na 14 jours où tozo le la délivrance
de mauvaises vies imposées dans la famille, dans les familles, par-ci par-là, bah tu vas imposer un esprit, bah imposer vie moko bozo tal ozo ba que ça vie nangate. En tout cas, tant que benga numéro 1 l'équipe prophétie to bonde lipo na yo, Nzambe na lola kangola yo. Délivrance des mauvaises vies imposées. Na habité pendant ko landa vidéo soko zo na suka, mais tozo fuka ma tozo lala na mabele, soko zubiso même na 5, 6e jour, 7e jour, tozo na 14 jours. Les restes des jours on a yo po kitine toko to bandi ko bonde la po na yo Nzamba ko visiter avant cette fin de l'année au tato la bolamu ya Nzambe ya Ephrata, le Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant parce que to komi na moment oyo anezo aussi là et bandela ki on a ba problème, ils ont négocié on a ba problème et aussi on a kolela. Et comme moment oyo yo pobele la mopanga mes noir ça la mananda kuna c'est pour dire que batunyo so ba chama boko na vie na yo il faut ba koma ba aveugle ozoka awa bazoe bisabiso na audio ke pasteur aza mesure komona na 50 mètres 100 mètres makambo ezoko se passer na monde molidi ozo se passer na mukili normal yo poko za ba caméra moko na ndako no makamno solo ba ke bimaliban de ba kate bimakandeke ni to ko détruire yango délivrance des mauvaises vies imposées vigno so ba imposer yo o ezalo ko la Léa ba imposer Jacob ya malade aussi la raté ya stérilité aussi la te ndozo la ndanga na mbete hôpital wana to ko bonde la pona Nzamba okangola papa lelo vraiment to clôturer awa les deux plus les plans physiques et les plans spirituels. Numéro de contact. Numéro Yangwana plus 243 89 104 78 36 donc plus 243 89 104 78 36 au permettre ngai après oyo koloba na bonde la pona bana Nzambe lola ezofuta simana to ya koloba ki Nzamba boye to boye wapi bien aimé dans le Seigneur na bola munyosto azo la bison un grand merci na Arnold Kamande oyo azali sima caméra na bien tout bola na biso traité Nzamba lola amona bino lola efuta bino merci bien aimé dans le Seigneur titu na boko ya partiellement Nzambe alola apambola yo bisiko zali ozobela simba bisiko ozobela oza malade simba bisiko oza malade na bondeli l'Éternel le Dieu des impossibles visiter maman papa nyonso ou azala qui troublé na foyer na santé na esprit na âme na à travers cette prière miracle côté à ténèbres longwa vie na ye fongwa ma restauration côté à délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth amen.